Bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda solo la plus ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Aveni Kabinda na niveau ya commune ya Kinshasa et bebi na ndenge ya kusakana te Fiston Pero reportage. Likambo etali banzela awa na ville province ya Kinshasa et komi penza kokoma véritable casse-tête pour la population bokondima teke tozali awa en pleine capitale. Neti awa tozali na ngambu ya commune ya Kinshasa, plus précisément sur avenue Kabinda ndenge kaka bozali komona boye nzela ekoma impraticable ndambu ya mituka oyo ozali komona bazali kolekana awa malgré ba condition ya nzela ya mabe ezali ndepo bazali na choix te. La majorité bavandaka koto yo bazali ko se débrouiller pona kozonga bandaku na bango. Na période moko awa bangin ekotaka lokola bazali kobongisa nzela nzokande babeta population mama na vusi tangu kaka babuki pembeni bangin tui la mwisi ya zazati lelo bazonga te yoka communication. Moni mboka vraiment eza na mobiente. Koko talaka avenue oyo eza vraiment avenue eza direction monene makasi. Eko ça la venir bako bongisa pene vanda vraiment bien na bon état. Mais so tali mabulu eza ebele makasi ka niveau eza vraiment ya kovimba. Faut ba vida ngonyo so en plus ba bongisa nzela pour mabulu eza ebele po eza vraiment bon terme. Mais na moni babali da otimola, okomona ka boy batimoli batika boy basilicité. Faut ba sala tous les deux côtés basali koto basali ngambo wana kuna po nzela eza vraiment bien, makada on peut kota po eza vraiment kimia. Papa toloba je parce que je suis congolais. Nous avons sur le taliban, on va venir le roi Kabinda. On dit que puis la RTNC, il y a un qui bon marché. C'est dommage. Dernièrement, on a perdu. Nous, on a niatati, on a eu bagaté. Parce que c'était vers 23 heures. Les topos qui n'avaient pas été du benda, béton, la bango, ainsi comment na kende na kwado pignon na tililo na kotama sombaka production. Alors to senga kana ba konjo ya biso. O ba konji ba biki baza ba konji ya biso. Atela biso. Bezala malamu pona biso, pona bango et pona opinion internationale. En tout cas, situation oyo ezali ko déranger makasi. Et puis, ezali quartier moko commercial, moyen d'activité et salama malamu ezalité po batu moyen baleka awa ezalaka lisusu te. Na koloba pona gouverneur na biso azwa charge ya makambo peut-être batu musuba kwa osala ngote ye asala ngopo et puis ça fait population moi kimia. Talaka ba poto ne tondi. Talaka vraiment de tozali batu vivre ndeni. To vivre na solo terrasse na ba salité to vivre na ngoto vivre ndeni. Vraiment gouverneur de solution à Makambo pour se noter mon boule fort. Mais ça on peut ça y est. Tant qu'on a eu fonction, il y a numéro 1, il y a ville de Kinshasa, à l'objet Kinshasa et Komo. Dans autre déjà presque une année avant. Il y a des choses qui Kinshasa alors, Torlanda comme le banner Azam mon bonzi. On va à l'objet Kinshasa et Komo. Tu peux se faire ma chance. Pour les cas tu as et comme ils sont en bouton. C'est ma chance. Pourquoi on a dit que Kinshasa si tu prends la mission de chauffeur, tu tiens plein d'esprit pas ah bon c'est ce Kinshasa. Voilà, tu comprends qu'il a pas fait. Tu peux se plaindre sous ma casse. Il va voir mon gars qui mission que Kinshasa c'est bon. Baka niveau boucher et payi ba piéton kutu ba lekaka lisusu malamu te ba we wana tour na bango bazali ko beta bakabasele avec impact pe idéologie.
Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa, Papa Daniel Lobumba, Kinshasa ezobonga. Population etuni ekobonga kaka lelo to ezali slogan. Question directe motuna ezali sa cité. Eke yo. Bongana na moni eloko ya sanité. Depuis kokota na bokonzi ya ville ya Kinshasa. Na moni na nute na biso ba chauffeur. Place na moni ono awa Daniel Lobumba mtansa na éviter. Éviter na bakomo parce que Kinshasa za moni. On a 24 communes. On a 24 na éviter. Mais au président la tambola dans centre ville. Les Anabanzela, les Anabakouvelle, les Anabasanité. Na commune ya Matete, direction Ekaboli, quartier Kintsaku, Pengufu et Baby Nandenge ya kusakana te misala ezali kosala mate serf Luzolo Fiston Pero pour na détail. Na commune ya Matete, population bazwa vusi na ndenge ya kusakana te pour na direction oyo bozali komona ezali direction oyo Kabola quartier Kintsaku na quartier Ngufu tozali awa penza en plein Matete nzela oyo bozali komona ezalaka nango direction ya munene ekenda ti kobima commune ya Kisenso nzela ezalaka ya kobeba kala bato bandai ko débrouiller muke pona koleka kasi tango projet ko salisa misala eye population esepelaka banda pe misala yango banda basala bakanivo baya batimola nzela depuis bakende na batracteur na bango ti lelo bazongaka te. Conséquence mai etondi na balabala nzela ekomi impraticable matiti eboti mai ya salite solo bakanivo yango lisusu ekei ebouché awa soki moindre mvula mai ezali kokotela bato na mapangu voire même ti na bandaku yoka communication. Ona nzela oyo toregrete makasi presa bisi bambongo basala nzela make biso tozalaki te me toyebi batraktere yawa ya lukuta edindi bakende na batraktere sika mura kosala esiko ezala eza nango esika grave te esoko amour kaka ya mosala basala nzela oyo facile mpo basala ya facile ya plus fo bamatisa yango babeto nango me président totika babeton fo babeto nango apres barange baterase oyo limitikura na parking mais baosala te baoya na batracteur ya bakosikosi esili donc susi na biso bapesa mutu aza na susi ya kosala nzela oza nzela moko oza principal ata kuna Kintsaku bato bakomolekaka kuna muteyage lorke nzela oyo soki ezalaki deja biso facilité bato mosusu baye na bango boye esala moto suka kuna anzela ekufa baterase koma boucher sombulu ebeti bamai ekotaka na bandako baactivité eza couloir commercial banda baterase boucha babara bato bakanga bamama bateka lisu te yango tolanse ape na bakonzi ya mboka gouvernement provincial batela biso makambo baya bongusela biso nzela na babudget oyo bango basalaka banzela oyo mpe ezalaka malheureusement tomonaka ke tozali abandonné nzela oyo eza kosalama te bakanivo ezali bouché tala environnement tozovivre tala bandako boye ezali vraiment impropre même respiration tozorespire l'air oyo ezali fete donc basolo banini nyonso wana bazopesa bapromese me baza kosala te ozwa mpe kuna oyo ete verkiyimbi kuna esi ebebi te me tala bazoya koutilize route secondaire awa na katikati awa na babala oyo ya mufu me so ekomi na ba aire de pointe bana moyen babima na balabala te bamai ezotonda baza na badifficulté ya kokota na kati ya baparcelle ezobukana olenge soki basalaki deja wana ekoya kofacilité mais oyo susu bazoya susu koautorize bakamion eleka oyo ezobukana tokomi sikoyo na 3 problèmes oyo bakoya korésoudre problème ezalaki moko mais ekomi 3 problèmes awa ka niveau oyo ekenda ya monene ti ezwi commune ezwi parquet ti ekiti mais soki bango baza koya kosala ngo te mais ezali mpasi seki encore pire kola bakanivo wana bato batonga epi basala nzela yango baya balongola matiti awa babandona
bandona yango jusque lelo motu moko asokipaka te batela se nyonso elinda lisusu vraiment toyovivre na difficulté soki mbula enoki passage eza te mai ekokotela biso awa na mama mpango mwaye eza te. Bakonzi ya mboka bolandela nanu likambo ya nzela oyo einteresse population makasi bayeba soki mbongo ya projet oyo ekenda wapi. Papa Jules Alingete, papa alligator, inspecteur général ya finance, papa na matete awa balobi kota pena nu makambo ya bambongo ya banzela, mbongo ya batravaux ya réhabilitation oyo bimaka po na surtout ba oyo ya ville province ya Kinshasa po banzela abandonné ekomi pe belé. Eke yo. Inspection générale ya finance IGF azali kosala musala kitoko na ndenge ya kosakana te bakinois ba réagir. Ah oui, en dépit ya ba menace ya ba ordre nyonso, ba tentative de corruption ya ba personnel na yango, pe ba campagne ya diabolisation oyo ezali ko ciblé, inspecteur général chef de service na yango, monsieur Gilles Alingete Kei, monsieur l'alligator, inspection générale ya finance, etikali locomotive ya bonne gouvernance oyo ezali ko restaurer à la fois image de la République démocratique du Congo, santé, yaba entreprise publique, paix, crédibilité internationale, ndenge lingi mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, yokelanga eloko oyo. Dans tout circuit, ce qui bozangi contrôle, circuit à Zanatina. En d'autres termes, babeng a une évaluation. Baye ko évaluer, non pas seulement pour arrêter, mais aussi pour conseiller et donner des orientations. Mais tant que Alingeti abandi kosala musala, peuple a monaki Alingeti nete moteako kanga. L'inspecteur n'arrête pas directement. L'inspecteur appréhende, vérifie et contrôle. Abengi yo ko ba tala awa otelemaki bien te. Oko sala boye boye. Au cas où osalité nde akoya na mesure contraignante akangi. Mais biso peuple, to bandaki comme on Alingeti, si on te dit Alingeti, c'est-à-dire l'arrestation, ça c'est du côté observation d'Angaï. Mais c'est un papa qui nous a fait quand même de fierté. Mais entre-temps, d'un côté, Bazako, Zouambongo et Zonga na caisse à l'État, de l'autre côté, Mbongo est belé, et puis ça biso ba psychose. Même attention, il y a 100 francs, mais quelqu'un qui vole l'argent des millions. Et subitement, ça, c'est du côté négatif. Alingeti reste, ministère, banini. Il faut qu'il y ait des petits Alingeti. Donc, et pas que Alingeti équitatif, n'a pas évaluation, il y a marché, il y a un pitch. Il y a un péage et tout ça. Chef de l'État, coup de chapeau à la Moussiango. Ce qui Batouana va s'engraner contre Alingeti. Alingeti n'est pour rien. Donc Batouana va contre le chef de l'État. Avec plus de 36 ans de carrière, Gilles Alingete Kei, Azali, inspecteur Moko Alenda, na Oyetali, gestion yaba finance publique. Ça y a Alingeti. À ça pour que bakanga bato nyonso tu bazotia maboko na finance publique ya l'État. Et c'est là qui t'a ouya azi ba rapport na ye. Après c'est la justice akangi bato wana va se retrouver quelque part pour que pesa leçon na bato mususu ba sala te pour que peuple congolais comprenne que musala Lingete ça nini et mon aïe. Chef a pris l'ampleur à partir de l'événement de l'inspecteur Gilles Alingeti. Auparavant ça existait mais c'était comme de la théorie. Mais la pratique, nous l'avons vécu avec l'avènement de l'inspecteur Gilles Alingeti. La récupération de 7 milliards avec les contrats chinois, ça fait quand même du bien au pays. C'est de l'argent qui volatilisait comme ça. On ne savait pas qui prenait ça. Mais avec l'avènement de l'IGF, on a pu récupérer ça. Ça fait du bien quand même au pays. Je pratique parce que comment faire au banc ça va toi, parce que va y bon à l'État, comment faire au banc à partir que Baza IGF, l'inspecteur IGF, à côté, on a comment faire la photo, comment faire au banc bon à l'État. Donc, peut-être pas parce que ça dérange parce que
ça dérange comme il y a par exemple balingi bazama la liberté moko boye basala o balingi na monga l'état mais quand on a chef passe là contrôle mususu et comment on banque ça par exemple on liberté moko na makamba tali finance ça baza congolaise né grandi na Congo donc aussi en tant que mon peuple azo souffrir les aramabe mingi tangu ya zo akoti likambo ko contrôler ba mbongo na biso ko kanga yango ezala na Congo ezala mbongo na biso Congo to souffrir. Donc, dans le compte, et ça, il y a malamu mingi. Donc, côté là, on a bête la vraiment ma beau. Ma belle, ça, ce qu'on dit, non, mais on a yibaki, pour longo lié. Par rapport à son sexuel, et ça, sensé. Bon, moi, tu as la poste à ton coup fakak. Bah, continuons ça, il faut pas côté dans ma camboyo. Bah, ça va mouiller, parce que les voleurs n'aiment pas les contrôles. Quand quelque chose qu'on te donne de gérer, tu ne veux pas qu'on vienne faire les contrôles là, tu es voleur. Moussala IGF azali kosala lelo et ezali ko incarner vision ya inspecteur suprême président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour na qualité contre ba impunité, corruption, coulage ya ba recettes publiques, enrichissement illicite, pe ba pratique nyonso ya mabe pour na oyetali mauvaise gouvernance. Boyende ezalaka qui du mieux. Hein Keyo. Oui. Ministère de la Culture et Arts, ezalaka kaka pona ba musicien, topé, ba comédien, ba sculpteur, baleli ba kutanaki na Fiston Pero. Ba Congolais en général, ba Kinois en particulier, oyo balekaka na commune ya Limete, plus précisément na 7e rue, place commerciale, ba monaka wenze ya bikeko oyo. Tika na yebisa bino ke awa ezali ko beta manandenge ya danger awa bozana idete bapa ya bayaka ebele ko somba pe ko savourer loboko ya sculpture ya Congo ndenge bino moko bozali komona kaka boye awa biloko ya ndenge na ndenge ezali pe ezali kosalama sur place ata ya commande selon goût na yo bako betela yo yango dada avec impact pe idéologie équipe ya magazine na bino et pusanaki pene na bango pe basololaki kati na mulai esika wapi batalisaki ba problème na bango mais biso bisko ezo se passer danger parce que Moussa todo sa to ezo sa mato na maboko Rosa mutu aye na commande au salaire dans sur 2 jours, 2 jours moko et leur une semaine. En temps mutu sous paye au côté sambongo wana. Mais moi est-ce que vous avez bon mutu sur été po maboko yande mona machine te. Machine ko sa lelo aussi si pe na po. Donc difficulté no ya liboso ya ngona. Ya mi balé pe susu. En tout cas vente pe za mati. Quand il a été par rapport au pe susu ba payo bazoya awa na mboka na biso bazo déclarer chaque fois que donc in aéroport babiloko mususu ba okena ngo ezotikala ba douane ezoleka cher de loko wana ezoboma biso surtout ba artiste streetaire ezoboma biso makasi donc difficulté mais susu donc au moins ça plus yango wana ngo na yebisu ezokotsa ma donc tout makasi na ko vivre na biso taka to futa bana kelasi ndaku ozomona donc parce que le gars mwana et comme mususu ayebo facilement makaba bracelet bablo moi mikie mais tant sur ça que le monde parce que le on te $500 mutaye pe ba sombi on akeno makene aéroport éthique mutwana atasoka ya kosomba isusu te donc difficulté en main ngwana la misère za mabete za bien mais sikoyo toza belé bo biso c'est to kika na misère te toza belé biso neti biso to ngana neti azanga bina benga za mudato du jour misé za te du jour te misé za ba jour ba expression biso ba kota ka musu pe ba komisi ba quantité donc neti ngani za na yebi ke na teki ote na kote ka mwali yaka pona parler sauver donc c'est même que na misé kuna na yebi ke na kozona ngala Mexico et zaka temps les africains solo mais misé pe za mabete za bien oza comprendre mais est-ce que za ba norme ba landelaka autant soucieux pour koki kokisa ngote za pe passer zomona mais ça bien mais nde tozawa mpona ngai na préféré na otekala ngawa ake ba difficulté na pesi mpona bango aéroport mais mise eza mabe te eza pe bien bon eloko l'état kosala ezaka 7e te esangisi bawenze nyonso na baroyal
na mbinza kuna na Delvo donc isangisi biso nyonso donc to baka Congo mobimba po ezaka na kisasa wate Congo mobimba donc l'état fa bundila biso makasi pona likambo ma ya kofuta ba douane oyo ya biloko ba osomba donc kalezaki mo muto oyo ata msusu asomeke kwa mulaya munene akenango facilement lelo ko muto akebwe asomba msusu 10 pièces 4 pièces que 6 pièces etikali donc ba biloko wana pe quelque part comme ko encaisser biso par rapport au vivre na sopoto vivre akana awa sawa na za eloko msusu na ebité donc là na 5 ans na ba continue biso o tozo zela ya sika en tout cas pas dans le super likambo vraiment ouais en tout cas merci comme on a eu Fiston Ngoimatala naza mwana yolo no ba bien nga mingi zamunda pona musala ya artiste on a bêti CTK que l'état vraiment alandela biso pona likambo ma ya ba douane o ba futa surtout pona biso ba streeter ndeki et comme da sombe freiner na kati aéroport pona nini par rapport au montant bazo senga il a calculé sombe loko $500 yo sengi $700 parce que tala da ils ont pesé donc il y a une difficulté on a sengi à l'état en tout cas alandela biso likambo wana bon musala oyo eza musala na biso to bandi on peut moi kala mais problème tous en angwa tous en a des difficultés belé premièrement nous pour la vente au cours ça les locaux pour hypothèque basse pas preneur basate soko yozo ata moi preneur moko bo soki asombe le ekeko kaka na aéroport na biso ya Pambawa po ekeko ekende utako somba par exemple asombe ekeko $10 mais bon kende ko futa yi ba droit kuna na aéroport comme si 20 ou $30 donc tout ça na difficulté makasi siko muta sa sombe loko $10 ba droit yo kende futa na aéroport kuna $30 est que l'Uber yo sombe le biso ekende amoyate donc tout ça na difficulté makasi côté wana donc côté wana tout ça na difficulté makasi en tout cas gouvernement faut atteindre la biso problème nous atteindre la biso problème parce que tout ça ba difficulté dans nous pour nous doit ta matière passe ce qui gouvernement c'est la biso ta ba industrie qui permettre biso ba matériel tout ça nango peut permettre biso ninga ko travailler et vous allez bien ba matériel surtout ça va mais ta l'année na le travail na makulu na za ba indi ba équipement bien té mais na ibi musala l'état occupé biso té tout souffrir dans niveau moko ya osakana mais si ko nani ako ko soutenir biso yango to senga na gouvernement a soutenir biso ils en a équipement ya pamba pour tout me ko se retrouver nous bon lokola la police azalia wa dès la police ataille la biso lokola tout ça ba moyen ko sala moma dépôt minene zati donc toujours débrouiller wana la police azawana bombi ka biloko wa bo finiki ya taille libino na tongo bo futi mo ba douane ngezalaka donc tout ça penza na choix bien na neti biso yo ezo senga l'état nde a soutenir biso po baluka peninga ko orienter biso to koma kuna po biso misusu yo na to komi ata kuna te tebi pende ni nzela ni to koleka to koma kuna te ministère ou ya biso mo ya keti a tchaka biso ata kati mais tout le cas de soutenir ba musiciens de soutenir ba artistes comédiens mais biso ba sculpteurs en tout cas batala biso en tout cas côté wana l'état luka balola na mi soit à la pébiso auto longa pena na ba difficulté tout ça bon difficulté à musala ezakaka par rapport ya ba matériel ndé isa nango pasité matériel les ebele ba moyen de transport ndé isala ke oui tout pour tellement ba difficulté à moi makasi po parce que awa biso na Kinshasa ba matériel tout ça la kauta même matériel par terre ndé siko difficulté ka ba transport tout ça pendant ba moyen de transport le mona kaka ndé to zo bunda bo selon biso matériel biso to doaka mingi utaka kwangu mingi utaka pe Équateur ndé biso to salelaka biso pena toza na posa yo mo na marché ndenge ezali donc marché na biso oyo ya limité oyo eza donc Delvo biso
biso nde pena tobomi nde art nde ya RDC pena oza na moins visibilité parce que na ba visibilité pena te mais moins visibilité par rapport que oui oza pena na marché moko yo mozomona nde ezali biso biso moko nde tobunda kana muke parce que marché sala nini ezala ya malamu eza kaka que oui par rapport que oui batie biso nde batika biso parce que tosala parti wana mwa respect ezali na bato nyonso to bayaka soka ye même nini awa soki moto alobi ke otracasserie nini ezalaka te ya malamu nde yango wana mais visibilité pena oyo ezala pena ke bamarché mosusu nde tomonaka ya vannerie ya baniveau neti ya bani neti tokoloba lokwa neti baivoirien bacamerounais banani mais toza na bavisibilité wana te bon tokotaka na mise te par rapport ke mwa badifficulté eza mwa makasi eloko kocha na mise ta mosusu eza kewi te leta yebi kewi te moto intele boye akotisi eloko boye po mwa eloko ezala mais toza pena yango nozubi tozotravaille selon biso somona eza na ebele mosusu omonaka tozoyoka kaka bakendaki boye bazwaki boye basalaki boye biso pena bakolo mosala pena ke oyo tozotravaille omona moto ezobima boye babénéfice wana pena eza na tozomona boye biso moko mwa bashe mwa sachet mwa table ka nde eza boye soki tobashe mais okeza ke wi te façon ke nde ezala pena ke mwa depo mo boye depo pena ke wi ya baartiste toza nango te bon neti bon tokoloba de façon ke neti licence donc moto asali eloko na asombi licence aza na licence na ye bon bamoyen wana pena nani tokomi nango te bamoyen wana tokomi nango te yango tosenga makasi ka leta cadre biso pena na bafaçon ekozalila acha pena baartiste na bandenge moko ndenge baartiste mosusu bazali leta atala biso asoutenir biso pena toza baartiste ya mboka oyo lelo biso nde toza boye atake na bapays mosusu tokodefendre malgré ke biso tozangi bamashine oyo eza kewi te ya nakoloba lokwa neti bamashine pena nde baninga mosusu baza nango basalela mosala rapide basalela mosala na bafaçon moko boye bakonise mosusu osala na maboko yango ozomona ke osenga kaka ke wi leta soutenir biso mopanzi na biso atala yango pena ekozala bien soki gouvernement oyo ezoya oyo lisusu ministre oyo akobima lisusu atala pena kaka na biso ekozala malamu eloko eza makasi ke esenga biso bosangani mpe ezala mpo nyonso to ezala malamu babi ke bato misusu basangani bapesa force mosusu oyo ezangaki na bango na yango tozobaka kewi leta talaka na biso basusi na bango ezali nanu ebele kasi ekozala malamu soki bakonzi ya ministère ya culture et art bayoki bapréoccupation na bango ezala même bato ya bonne volonté bahomme d'affaires babayeur de fonds esika ya koinvestir yango oyo mpo na kovalorize culture ya mboka mpo awa de fois te batalant elali awa otie tembe opesi mbongo na yo awa bakoki mpe kosalela yo babimiseli yo ekeko ya arobase mokuna le parzuria de la république autorité morale de la jeunesse heke yo Championnat national tout puissant Mazembe Anglebert azalaki tenu en échec lobby eleki liboso ya Tanganyika FC score final 0 but partout. Tenant du titre tout puissant Mazembe Anglebert ya Lubumbashi azali toujours na difficulté pour na kodécoller au cours ya 30e édition ya championnat national ya football. Il n'y avait pas en position de jeu. Et le Bakata! Oh, le pied de Bakata! Oh, il a mis son plat du pied. Et finalement, ce ballon qui n'obéit
paye pas à l'attaquant des Corbeaux. Et pourtant là, il y avait un très bon coup à jouer pour les... Ba Corbeau, ya Lubumbashi, bazalaki lisusu tenu un échec lobby eleki en faisant match nul. Il y a 0 but partout face à l'équipe promis Tanganyika FC. Le gardien qui fait l'arrêt qu'il fallait. Début il y a saison difficile pour na tout puissant Mazembe Anglebert. Yazali ko compter actuellement 2 points sur 6 possibles. Pourtant la motivation était là. Vous savez, le football c'est pas une science exacte malheureusement. La volonté était là, l'envie était là, mais malheureusement, bon, on a confondu vitesse et précipitation par moment, et puis voilà, ça nous a fait déjouer. Il y a eu de belles choses en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été catastrophique même, je dirais, parce qu'on ne s'est pas créé une seule occasion. En première mi-temps, ça allait encore un tout petit peu, mais c'est en deuxième mi-temps qu'on a, même en faisant ces changements, ça n'a pas apporté le punch que j'espérais. Parce qu'on a été timoré, on a fait beaucoup de fautes techniques. Hein. Là, le terrain est difficile aussi, mais c'est difficile pour les deux équipes. Non, on avait une équipe vaillante, mais comme je vous ai dit, c'est une course de fond, ce n'est pas la vitesse. Là, on jugera bien après. Là, ce n'est que le début. En revanche, Tanganyika FC Azaliko continue à impressionner avec 3 victoires consécutives peu match nul moko. Ainsi, Bazali comptait 10 points sur les 12 possibles. P. Bazali en tête provisoirement. Il y a groupe A. On a dominé la première mi-temps. Vous avez vu, il y avait la transversale qui n'a pas voulu. On aurait pu mener à la première mi-temps. Il restait à peu près 2 minutes après la première mi-temps. On aurait pu marquer à 1-0. Mais vous savez, il y a le facteur chance aussi dans le football. Ça a tapé dans la transversale et c'est sorti. On a joué contre une très bonne équipe de TP Mazembe. C'est vraiment... ils savent jouer au ballon. Ils nous ont posé des petites difficultés dans les temps forts. Mais on était présents, on était un groupe solidaire. Je remercie mes joueurs pour l'assiduité, pour leur rigueur au milieu de terrain et en défense. Il nous manque un petit peu en attaque, mais ça va venir. Vous savez, ce qui n'a pas marché, c'est la continuité de match. Vous avez vu, chaque 3 jours, il y a un match. Il y a toujours une petite faiblesse physique. Donc, il y a un peu d'assiduité, il y a un peu de fatigue. Donc, ils ont augmenté leur charge. Il y a une charge de travail énorme. Vous savez, on ne peut pas travailler. C'est-à-dire que quand on doit travailler, on nous faut au moins 4-5 jours pour faire des séances d'entraînement. Il y a la récupération, il y a le bain de glace. Après, il y a l'entraînement d'avant-match. Et on ne peut pas travailler pour améliorer un peu notre tactique. Donc là, on essaye de travailler comme ça, on fait avec, mais avec les moyens du bord. Et j'espère qu'on aura une petite... pour souffler un peu, pour travailler, pour améliorer les petites défaillances qu'on a. Prochaine rencontre, Yaba Corbeau et Kozala crucial pour relancer dynamique et équipe. Yo! Yamokola lelo solo la plus commune à Souka. Merci pour la confiance et fidélité. Botikato souhaité joyeux anniversaire na Kelvin Mobokoli en direct ya Lubumbashi. Mwasi ya Pembe ezali koni na mabe. Mokola lelo kolia komela ezali au rendez-vous. Bosepela ki na ba image bopesa merci na complicité ya cordon ado Mosha P 4 fois champion play mobile ya Sim Moko. Israël Mbouy Bazalaki, Nasima caméra, régie finale, Simamaki na papa, na Galaxy P Blessing. Bamata Baki Tababal Kamabele, fils Manina préférable.